Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons pas abonner na biso. Merci na ba commentaire. Nous allons pas bino yo pour s'abonner et s'abonner. Voilà, nous allons partager les lots vision mo nzamba Alexinga lisusu, Alexinga lisusu. Pona biso ba maman. Ezaki avant vision on a bêté la bino liboso. Alors, Tobondela. Seigneur, parlez-nous au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, aidez-nous à partager vision au Alexinga na bandeko. Na kombo na Yesu Masia. Cher Saint-Esprit, aide-moi Seigneur, afin que nous allons vraiment à mesure et à partager en mot ndengo l'exekinga. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Voilà. Alors bandeko, vision na monaki on ezaki le 12 avril au kaka, mais na qui vraiment nous allons permettre de partager en mot mais les lots à permettre. Alors bandeko na monaki on na Paris na France na kende congé na ndoto wana na yo mona na moniteur moko pe akende congé na famille na bana na mobile na ye. Alors ba fande ki nzeli libanda na ba moko ba mona moni fi moko boye wana aza coiffeuse ezaki lokwa na Château Rouge na Paris. Fi ya masala ba suki aza na salon na ye wana mais aza congolaise te aza lokwa ba ndeko so ba ouest africain. Alors aye wana azo proposer sœur wana asala suki. Sœur wana bande ko linga vraiment tazaki intéressé te abimisi ba photo o aksala ba suki alando l'accès ba midel. Sœur wana binga za suki mikuse ifuna za suki nange kola. Fianga lobi non na osala oka na suki no mikuse oyo na solo modèle mususu na tia otaba bigudi. Ba moko sœur wana zaki vraiment convaincu te fi wana ba moko abimisi gel moko zaki na kata saki na moni abimisi gel apakoli sœur wana ba mona muto. Maman a moni na vision espèce sert à échanger accepter mba moko ba kesa les souki. Or azaki vraiment na mbongo tembongo azaki na moni les mbongo ya provision ndenge ba yaki congé mais ya biloko ko lia mais a comme na posa ba kesa les souki. Sert à moi qui directement a tuni fi en salon na e fi en moi mimie ti na salon ba salon etande ba salon ezaki belé porte pe salon fi on ezaki on a ba koti abando sala sert wana souki bandeko tant sali sert wana souki. Et si tant si social suki maman la omona fi ngone ya kwa face tant si social sera na suki azu maman manzaka na ya koti na muto sera na pikoli suki tant pikoli suki maman ko a obomba ona kati ya soutien maman siko pe sera wana pe na moni sera mo siko amoni abi oyo okina suki na ngawa pesa na suki na ngai fi on komo trembler et moni na vision na lokwa ke fi wana akata ba batnyo so suki o bazaka me ba mona kete. Asa la système moko aveugle mutu to moko to suki omona te aliba moko siko aka mondeni ni ser wana aveuglement les yeux était amoni ndenge akati suki siko evandi ko bangisa fi wana ndo trembler to transpirer ba mon ser wana bipesa na suki na ngai azu siko apesi ser wana suki abi okati na suki pourquoi paye bisanga seki batunyo so ba kana salon okata ba mo suki basuki okata bango otiaka ngo wapi sala na ngoni fiana na kubanga wana na mona zo trembler anzo ba no na zo basuki wana na kunda ngo ana salon sera na bi okunda ngo poani abi no po ba kiliana ba kima te ba ya kaka ke bele ba ebele sera na otala e kaka ba ebele donc yoza na ba kisi fiana vanda zo lenga bi oui asana ba kisi akanga ba kiliana nyonso ba ya wana basuki na moitika na ndo ba vina ba mweza kuna na salon wana ata ba kindinge nini ba koyaka na salon na ye ata ba muni ba salon mususu eza vide ba koyaka na salon ya fiona poni akanga bango wana akanga basuki na bango akunda na salon wana moyeba kima ezate ser wana abi tika ser na musiko atomboki anjo sa sko fiona il faut tika biloko makamuzo sele eza malamu te eza mabe ba moko na moni ser ango pe tellement silika ki boye alindo tongo continue bandoto mususu na ye osutu ka boye ezaki na pongi bandeko oh ngana bi on ndoto te eza vision. Comment ils ont mon clair boy vraiment clair que na France na Paris na mon fi on a pas ça ouest africain et puis c'est ouais ko ça la suki za congolaise ya Congo na biso RDC oh ko ça les suki hein c'est ko ba no ça la suki za congolaise na biso fi wana o no ça la suki kwa face za ouest africain donc azana ba kisi akanga ba suki ba tuna salon na ye a bloquer ba tuna ba kilia po ba ya kaka wana ba kimate ba ya kaka wana pa na ye bandeko na bandiko prier ton la muki na prier Saint-Esprit ko soso sangai makambo ni ze solo oyo moni ezo salama na lote ke mo le 12 avril vision na mona ke Saint-Esprit le 12 avril 2021
na moi okaka oyo ekosila lobi esili kutu lelo plutôt lelo vendredi bandeko esalinga somo Saint-Esprit social sangi eza bongo basuki ya bato wana oyo akundaka ye azokanga bato mpo ye azwa mbongo mpo alia asepela me bavi ya bato oyo ye azokunda basuki sor na bango eza nini bavi ya bato wana eza bien te majorité ya bato akunda basuki kuna bavi na bango ekoma compliqué bazosubir ba conséquences oyo bayebi likambo te bayebi mutu na makolo te Saint-Esprit komo sosolisa ngai bandeko tokeba bandeko na ngai opesaka nani mutu nana akanga suki nana simba mutu na yo salon nini yokenda salon de coiffure nini yokenda bandeko nga depuis na mboka o nakenda salon te nakenda une fois ezaki pe ya ba latino basala nga suki boye ezaki na ba début to na ba émission na nga ya YouTube basala nga suki boye bakata ngo bien balalisa ngo boye basala ngo bien nakenda pe suti na oka posa okende te na oka pe kilo nakenda na nga suti na komo kata suki ngamo na komo sala suki na nga moko bandeko ezali pe moko ba réseau tina na kata suki parce que na omona na okokate ko kena ko sala ba suki na ba salon ba te ezate pe ba salon ndenge komaki na commencer na suki ngamoko OK nzamba ndeko épargnenga bandeko salon ni okena ba salon e baby ba salon yo sote mais eza majorité ya ba salon o e baby ba koti kisi pona ko wela ba kilia ndeko nanga tokeba tolamuka na pongi to za bato ba prière ba mama surtout témoignage oh to pe vision oh est concerné message est concerné ba maman ba jeune fille nana simba mutu na yo opesa nani mutu na yo bandeko to kama na ba prière mokili baby Satan a changé ba stratégie ya ko détruire ba vie ya bato ba salon belé ya mabe komi donc a changer à côté si ba gens na ye ba fongoli pe ba salon po ba zoraka ba suki ba to suki eza vie. Surtout tangi na livre ya Juge chapitre 13 verset 5 au moins ndenge nzambe ange de l'Éternel ton abimeli mama ya Samson pour appeler un message un message ya naissance ya Samson donc na Juge wana au moins ndenge nzambe ange de l'Éternel sa mama ya Samson a appeler un message pour la naissance ya Samson abike Gilette eko koleka na mutu a mwana ote pourquoi parce que nzambe ayebi ke apese ki force ya Samson ezaki na suki suki ezelo moko sacré ezelo moko te ya kozala to penyo boka n'importe où ezelo moko te ya kopesaka mutu nyonso simba mutu na yo akanga o suki nga depuis nazaki jeune fille na bando saba suki na ngamo bato bando kanga mopinga suki mais mingi na koma kosala ngamo na ndo yeba te nzoka nzamba ndeko épargner nga na makambo mosusu bato bayebi kema vi asala suki ye moko bandeko na ngai tolamuka na pongi. Bible ici sous le livre de Job chapitre 33 verset 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Nzamba lo beso ba ndenge belé mais tozo attention te donc tozo comprendre te makambo nzamba c'est ou so tozo attention te tozo attention na biso te makambo nzamba yo biso. Nzamba ko belo na bandoto nzamba ko lo belo pe pa muntu musu neti ngana lo bana oboye. Ndeko kotia mutema mutu makasi te makambo ebebi na mokili oyo makambo nyonso eza ya kobeba bandeko na nga tokanga na nzambe bavia bato ezobeba mutu wana kokanga bato ezosepela mbongo azolia mazoyeba te makambo nini oyo ezosama na bavia bato bato ebele la plupart majorité bato ebele oyo bakenda kosala basuki na basalon modele wana bavi na bango lelo ebeba eza so ndenge ezalaki te au moins mosusu akoma kolota bandoto mabe bandoto échange po ani soit suki na ye basimba mutu ne bakenda na suki na ye place mabe au moins mosusu mpe boye akomaka kosala ba fausse couche okanisa kwa bandoki ya famille okanisa lokwa suki nasala nini to mpe bavi na ngai ya kala nasalaki osenga nzambe pardon mokanisa kaka ata mosusu eza baconséquence te eza mutu asimba mutu na yo nani asimba mutu na yo nani akanga o suki tala ndoto o nzamba leksinga vision oyo bazwa suki bato akangango na salon akunda ango kuna bandeko tolamuka na pongi ebele pe omona ba divorce ebele pe eza pe suite ya makambo wana omona mwasi mususu akenda basale suki bazwa suki ne bakenda na okuna bakona ko manipuler na monde ya ténèbres omona koma ka kanda okoma ko s'énerver pamba okoko omona solo ya mobali na ota koma opeso kanda allez o déclarer ka divorce boye ezanga mutuna makolo o leader donc kamba la moko boye
Soudeka olingi su libala te obina lingi na su libala te komika jito lingi su libala te oboy libala nzoka bazo manipuler okuna partir à suki na o bakanga kuna na monde de ténèbres na salon oyo kendaki ba conséquences eze belé bandeko na ngai okoyeba te ke makambo ozo vivre ya mabe eza suite ya makambo ya suki o bakanga ki yo to pe suite ya salon oyo kota ki okoyeba te so nzamba révéler te bato belé bakoma migraine mutu pasi azobela mutu ezo soye soki mutu bando so ya suka kana hôpital nzoka nde ozoyeba te ozoka sa mutu pasi oyo ezaka nino sambela bandenge ebele oyeba source te ya likambo o soki oyebi source ya likambo te ezaka pasi mpo na délivrance esalama nzoka source eza mutu nini asimbaki yo na mutu suki na o bakangango na salon batiango bakundango kuna bakanga vi na yo mutu mosusu akoma mvute makambo nyonso emarchara te muso okoma na ba dépression okoma ka ba voix neto mibwaka na étage okwe so bana ndako ya étage okwe yo miboma miso ozokende otambo na gare ya train na gare ya train boyo ka esprit moko elo bono mibwaka eza ba bisiko yo kene kokota ba salon bakanga suki na okoma manipuler esprit na yo ba démon wana ba esprit wana etinda mwasi wana to pe mutu wana ablo akanga ba suki bat na kisi pona ba kilia ba esprit wana siko ekoma ko contrôler vie na yo kenda kokota ba salon wana to bonde la bandeko afo que les salons bonde la tia makila na yeso mutu na yeso yeso orienté na ba salon malamu eza ba salon de coiffure bana nzambe ezali ya bato babanga nzambe ezebele mais ebele pe ya mabe tondi ya mwana fo bonde la mususu okoma suke kola ko suto okoma ka muombo ba perruque okoma ka muombo ba perruque poni depuis ba simba osuki ana kaka suke kola ko sute ba suke koma ko katana suke koma donc aux actions surtout koma bandi donc ba kata ko suki na bato ba sala ko suki oyi ba raté o comprend mabandi komi bo ozo ba peto ka saka suki zo kata mo zo ba kata ko ba suki suke kola rapé suki okoma ka muombo ba perruque muombo ba tissage muombo ya ba mèche to boy to ko tia mèche ko tia perruque mais ezala te du lundi au 30 et du 1er au 30 plutôt du 1er au 30 ozala kaka na ba mèche na ba perruque ba mona suki no te poni obanga ponini e ko mabandi oka sala ko suki no ekata na yango moko nzoka ba kata kwa na salon oyo kindaka to pe muto asala ko suki akata ko suki oyo ba kata mi mango na ténèbres bande ko to la mukana pongi lelo osoteli bato bakoma mabanzi oyo bato yokasa kwa neti suki kaka ekata nzoka nde bato oyo bino bozokende basala bino basuki nzoka nde baonde bazozwaka basuki na bino bazoke kokanga bino kuna po nini po bakilia bayeke ebele po kanga makala na ye yazoka mbongo aliaka me yo vi na yo ezobeba makambo nyonso ezobeba ebele mpe bakufa abeli akoma maladi moko compliqué mystique abeli ti suka nango liwa akufa boyeba te source boyeba te bokanisaka famille bokanisa boye nzoka nde source eza salon de coiffure akotaka ya mabe bandeko tolamuka na pongi tobondela avant que les salons de coiffure bondela nzamba orienté yo eza mpe na bandeko ebele basala suki na bango moko napesi bango raison eza mpe na bandeko mosusu mpe alingana ya kotia basuki te abongisaka suki na ye moko pona makambo oyo mokili ebebi bandeko tolamuka na pongi misusu blocage ekota na vie okomprendre toyeba te nzoka nde mpona suki no bakanga na salon mususu okoma kaka okoma célibat babani okoma doki célibat elata yo mosi kitoko osala basuki kitoko mais libala eyaka te ozoka mobali oyo bobandi bie na suki ekufi nzoka nde na monde wana koma bazwa na suki na okuna baza na vino bakoma komanipule vino okwa télécommande yuko okoma desi ozokoka muumbo mibali opesa bango mbongo ekoma na suka pona bala otaki bala mutu mususu nzoka ba bloka yo okondane mo mobala batu nzoka nde eza suki na bakanga kuna na salon de coiffure okendaka ya mabe oyebaki pete ali ba manipilo ba mono lingio bala boye ba ndiko compliquer libala na yo batali ba mono lingio osimba mbongo ba compliquer do o comprendre makamune simba te nzoka nde suki na yo eza vie na yo etika la kuna bandiko to lamuka na pongi so nzamba abaki razor eleka na mutu samso te ezaki na tina parce que nzamba abaki force ya mutu na suki même soko bunda na mutu so okangeka na suki mo makasi esilaka za suna makasi te suki ekola na makila abalobaka suki mo ebimi esalaka accélérer makila nini circulation makila et accélérer circulation makila mo makila ko motambola mbango esaka suki ekola même batanga wisi wana pe babasoko tina suki eko accélérer circulation makila ekoli sa suki donc suki ekola na makila bandeko batela mutu na yo batela vie na yo au nzamba pesi yo ndeko na ngai mokile baby
Si vous avez un salon de coiffure, priez, soit possession, soit ma boque à moutouane, à coiffer, soit bien coiffer, wana, sambe la pona, on sera boyo, on sambe la pona, boco, non, yo motia makila les son moutouna, on sera beau quand on comprend que ça salon ma bébima. Ba via ba te belé, baby, ba négo, surtout ba na basi. Au comment ba perturbation, même ba règle na yo, au moins les gros time, sous ba des règles, c'est li un mois et katanate. Oh, quand c'est le quoi, ceux qui microbes, on met les antibiotiques et simbate. Nous avons ceux qui n'ont pas manipulé, vino mon bimba. De la tête aux pieds, on manipuler. Bavia va te belé, baby, et kaouki à cause de la salon de coiffure, bandé, cotoyer, bakate. Car la batouane, va suivre qui est pas nganga, faut pas ceux qui n'aient, vous avez manzaka, n'est pas qui ne pas nganga pour bon moutouana. Si quoi le lot nganga, va se soutenir comment la salon de coiffure. Et puis, je vais collaborer dans le salon. Je vais souki ya bato. Je vais souki ya qui travailler pour détruire la vie ya bato. Allez, il y a un salon ngengezo mata. Bino kuna ba sala ba souki ba vie est comme compliqué ba maladie moko mystique, ba migraine, mutu pasi, o comment ko bela mutu ba tension, o comment ko bela maladie belé est compliqué. Neko to fungola miso. To fungola miso mususu mono zeki na zemi na bien ka boy ba sali osuki okomanga boy bando komanga na salon wana okomosala ba fausse couche à partir de suki no bazo manipuler ngokuna ba manipuler à partir de suki bandiko to fungola miso nzamba lingi biso yanga pesi révélation oyo poto keba ko tata na YouTube ba sala ba suki ba zebele yekola ko sala suki yo moko sala suki no na ndako yo na bana na yo mokilese baby. Bozo qui me va passer simba mutu na ngate ba passer ma mabe ko mbele bongo mutu so ke simbo na mutu wana kwa sala suki oyebi azanani omoni donc exacto okima mbula ne bali tokima ne pa Yesu confiance que pa Yesu pour mo ki le baby to ebite nani azanani bandi ko na ngai tokanga na Yesu bonde la vobima bonde la voki na salon de coiffure mutu ngeso maboko suki ata na ndako ata ayaka na ndako na bonde la pona maboko ne ate oki na ndako na ye bonde la pona maboko na ye consacrer yango sanctifier yango ezala zana ye mutu malamu sanctifier kaka po on ne sait jamais to ebite nani azanani. Donc c'est ça bande ko na ngai yango oyo na ngaki vraiment na partager na bino banda basimba mutu na ko molota bandoto mabi bandoto échanger okoma na ba pensée impure. Okanise suma kama malamu to komo kanisa kama mabe ba penser no échanger okoma le ko mo troublé mo komo ko mutu zwi liboma mutu esala lisu bien te mutu so zaka calme komo lo yenge komo osabo komo ko kamwa ye mutu ne ba simbaki mutu eza eloko mo ba pesa n'importe qui te biso tanto zeba na miki so wa kanso suki papa biso to ka monio okozwa frappe ako beto to ndoko poti papa pona ninga bakanga biso suki te biso ndo kata biso ka ba kovoko mukokoli nzoka papa wande koyeba ke mutu eze loko moko basakana na ngote il faut pas pesa mutu nyoso mutu non lelo na komo pesa papa biso raison nzamba pambo leskaza malgré tout temps tozali miki tondo comprendre to silika mais nzoka zaki na raison ande komona bande ko na ngai ko pesa n'importe qui te mutu na yo keba na salon de coiffure ba salon de coiffure et baby sambela nzamba vo bimala so salon ya malamu oyo bana ne bazali kuna ko basala osuki ozana kimia pour basalo mabe ekomi ebele nzamba pambola bino bolandaki nangi to prier pour na yo oyo olandi vidéo oyo to bonde Seigneur na baby si biloko na kombo na Yesu Christ de Nazareth na déclarer le sang de Jésus na mutu ande ko nyonso azolanda vidéo oyo makiana se détruire binyoso ya mabe envoûtement milimo nyonso mabe ande ko zo contrôle la vie ande ko na nzela ya suki na ye o bakata ki na salon to be biloko mabe batieki na mutu oyo koma ko sali mutu pasi oyo koma ko lotie bandoto mabe et baby sa mon nom de Jésus de Nazareth makina ne se sukola ndeko nyonso landi vidéo oyo azwa délivrance na ye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na tindi moto na nzambe ke bisika nyonso bakundaki basuki bandeko na basalon nyonso bango bakotaki ya mabe sans le savoir moto ne nzambe kende zikisa bisiko bakunda basuki na bango au nom de Jésus de Nazareth na déclarer délivrance totale na vie ndeko nyonso olandi vidéo au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Nzamba pambola yo, continue à prier ceux qui ont le message est touché yo. Continuez à prier afin que Nzambe akangola yo. Continuez à bondela. Simba mutu na ko banga te banda ko déclarer le sang de Jésus na mutu na yo na ba salon de coiffure yo kenda ezala
oyebi na ote ezala elo mo esalama te mais tindaka moto na nzambe soki ezaki salon mabe moto na nzambe zikisa biloko mabe nyonso oyo eza na salon wana pe esika bakunda suki na yo na ba salon de coiffure wana nzamba pambola bino ezaki ya bino mave na lingi bino mingi nzamba pambola bino merci nde tomonani mikolo oyo ezoya. Bye 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 bye. Vous s'abonnez na Victoria Cuisine TV na cette vidéo. Bah comme abonner pour na bateau français cliquez on a rouge et ça gratuit au s'abonner. Pour na bateau espagnol souscrire mais au pincha on a na c'est ça na couleur rojo. Au pincha on a au souscrire c'est pour na bateau anglais subscribe. Bozo karongo. Donc nzambe apambola bino ningi bino mingi ndeto monani na vidéo mususu. Ciao bye.